Dianza sur 10. Mayonnaise sur 10. On est en un. Oka mobix. Oka kisus. Oka susu comment mobix wana. Ko compara mobix na pongote. Comprendre. Puis en plus je ne sais pas mobix ça président doit nani. Nani was président. Yo so bon va sala biso sala. Mais il y a pas ces animés. Il y a bien pour na bango ezali gouvernement na bango a considérer bango. Merci beaucoup à vous tous d'avoir choisi Congo sur cette télévision à travers cette très belle émission Buzz avec 2M, une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit Kabila. Dans cette émission, nous allons parler de l'art dramatique de la République démocratique du Congo. Je vais vous présenter qui est mon invité d'aujourd'hui. Avant de présenter mon invité, je tiens à remercier d'abord mon équipe technique. Comme je le dis souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est Dan Mosengo à la présentation, Loire Kiamouni derrière la caméra, ainsi que Benny Mafuta qui va monter cette émission avec cette agence Libota Centrale qui me suit partout. Merci beaucoup et par rapport à leur savoir-faire et aussi par rapport à leur disponibilité. Papa Social est mon invité d'aujourd'hui. C'est un artiste et comédien de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de balayer l'actualité vraiment de la République démocratique du Congo tout au long de cette émission Buzz avec 2M. Je vous demande directement de vous abonner vraiment massivement car vous ne serez pas d'ici à travers cette émission Buzz avec 2M. Mais avant de commencer l'émission proprement dite, je tiens à remercier des personnes vraiment spéciales pour moi. Ils sont tellement spéciales. Tellement mingi. Lui c'est d'abord qui c'est Trésor le banquier aux États-Unis na pesi vraiment beau te makasi bisika azali kolandanga aux États-Unis na bosanité la taille l'élégance qui trouble le femme et le banango papa chéri vient nanga Goliath en France azali nango la personne la plus spéciale Stella l'américaine Rihanna Beyoncé, Nicki Minaj, réunis à une seule personne, c'était l'américaine, Napesi Mbote, Biskazali Kolandanga, na Texas, Napesi vraiment Mbote Mingi, de cœur avec toi. Merci beaucoup à toi de tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis vraiment hyper reconnaissant à toi, c'était l'américaine. Mon chef, l'excellence qui produit l'excellence, Midimboni. Mon chef, je tiens aussi à le remercier par rapport à ses moyens. Oazali Kocha Angers, en fait que chaîne Oyo et Kende Liboso Mingi. Tobanda déjà directement l'isolo n'a invité Nabisson. Abonnez-vous massivement sur Congo Source Télévision. Bonjour Papa Social. Bonjour Dani Mosengo. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu. Mon kala, tout le monde en a vraiment kala. Yum to box sangai. Yundum to qui m'a biso qui m'a presse. Non jamais. Où ils a parlé. Il a parlé vraiment. Na makamba bien. Au Dani Mosengo salaka. Son muta kimi osegi monga milingite quoi. Merci beaucoup, c'était Papa Social. Dans cette émission, on va vraiment parler de tout avec lui. Bonne carrière. Oui, carrière est comme vraiment kimia. Donc, bisonde batuto yé, hein, bisonde. Tozong sana no ba on a non sima. Nanongo bazonga sima. Hein? Nanongo bozonga sima. Ba o bazalaki. Bisonde tozong sana no sima to yé ce qu'on a ba vitesse moko. To matia sous carrière on makasi quoi. Lobby boyen c'est que les bossos à la quitter sikondo oui oh na bibongo tango ba vedu dunga fura bazala ki biso zalaki tango ba président Masumba zaki no tala bango hein OK président Masumba bande o tala pe batu comprendre le pe biso de no tala bango ce que le to yi ce que yo banani déjà yo bande ko tala yo pe banani ngo yo ngolongola na posa ya tanga bakomba batina posa longola te na posa na ya tanga bakomba na bango te mais na yebi ka pona kanela bango fort
Mais si vous bateau déjà bazolanda yo déjà baby ki bango bazali les fait yo zolongo la bango monter quelque part zoluka déjà ba ranking mo na banga ngoda ilo yo luka yango ranking ah monde nangati na banga ngoda mais na kota kaka na muto aluka ka ndeti kaka ameka ndingai na tsapi na manzaka avant tout bête lisolo wana eja mo lisolo to yo ka problème ni le ka yo na kikedi na spectacle moi là na quartier 4 na Njilibwe si sogi na bosani problème bi rappelle son l'histoire les karani dano songi c'est ça la vérité tout ni ah mais bané les belé déjà yo kango na betela tu vois là ne se pas comprendre oh ba yeba lisolo ngote les gars yo na ki na quartier 4 ils ont un problème bon ils allaient vraiment ngati mais ils allaient groupe on tous a qui j'ai des 3 personnes ngai pelé saison mama biyomba mais ndi dans lo baboye ya pas sika po pelanga za sukuna pelanga za sukuna donc ils allaient mak dans un spectacle moko to bono parler sur tout tika kolona pour tous a utile na kata société donc cap mora et ce cas on a PC mbote il y a qu'à proposer biso ba soutenir show on ni ba ko tuna biso ke non na kati ya show on isinga ki tubengisa nani na nani on ba série on social to leka na TVT wa pena na vérité non to leka na TVT biso to proposer ki on a proposer ki non na proposer un tel na proposer bato wana mais cap mora pas proposer mutu na yi contre ni a ni to bande ko kendil po to kuma na fin ya spectacle ya show et ko sa ki to sala réunion ya suka pour to kutana skuna be invité na biso ndito ko kutana biso nyonso to kutana biso nyonso et ko sala ke biso ba kolo show to préférer que no be invité fo bazala. Mais tu peux imaginer inviter à comme Kolobaki à binde ti biso to leka na ba TV et singa batika show na pa na biso po mukili ndenge na ebité so mukila ngoza ndenge ko nani ngo bande Kolobaki batika show pa na bango ziana kikedi ziana bi ziana tinga na ibwa kikedi to bete so ya yuna ki problème yuna kikedi ka ziana bazaka na ye ziana bazala ba mi balé ba si wana na Mickey Boy bazaka na ziana mutabimisa ka parole zaka ziana et après il go tomber les Suzuki on a besoin de combo ces questions toujours expliquer bison de siko faut tant comprendre ba comprendre zoro des zoro ya Kolobaki non de ka ziana lobby chwani sing batikela ngo biso po chwezangi ya biso moko et biso ni batuleka na TV photo salango dinga pena ko tombola musapna bi ke chwezaki ya biso tozasuna besoin d'inviter te yongeti sala ke shongo pe to travailler na bisongo na muto akana ka soutenir nga ka tende ke na aperdraki na baki mundamtana mabele na yi souvent na 13e mabele na avant que li banda ba yeba yo fu ba yebo no na parler vu que sala mano na parler ba kite bukanaka wana oleka TVT ba kite bukanaka tout ça la perte ce qui peut il y a 30 si je ne trompe pas il y a 20 quelques kits où est bukanaka la spectacle wana est tombé que bakuna pe bakuma luka biso pourquoi to jouer ka ngo penana ba machette to la savement de bakuna basala bon ndingi makamone ko sala mama ko abinu nyonso bokoma ndenge mo boleka na TV binu nyonso bokoma ba chef e bako moi rankine wani tikala na mutema na liloba na kikede bimisa te bon lelo penza no loba rankine za sauté beaucoup de beaux personnes bino mbote tozalaki na de ya Roger pe son nom na studio ngam nazaka na kayo benga ba artiste nyonso kaisi mama pananga na bengi yo opesinga mbongo na komi kombo na yo okoti na studio yembi ngi tumba ke non président yaki na kendaki pe to sona président koti na studio yembi et c'est tout le problème non c'est bon ba artiste comédien ni oyo personnellement bozana ba problème na théâtre ah bon moni mutongo na lingate na tanga komboni
ça moi signe na sungayo ngasona sona tangi kumba mutu uningi sata mutu se yende boyoka na nayi Detinani muyombe gauche violent deux occasions coûtantes et sobe il a dit c'est mauvais oui baté baseria malé bamboa ça qui fait moko dans nos c'est prendre arne fort donc na simbela kai écoute ba série wana muta no jouer koko na yé un mampasi et lambo mampasa joueur nango wa plaka se wana ils petit frère nanga ngana longola petit frère nanga biso pesa à travers nango c'est un peu Pomba nani Pomba asani ba relation zandinga bon moi maina toza occasion kutana te queen bongo tozui moi temps ya kutana moi occasion moko na Gombe tango mama Olive abengisaka ba artiste deuxième occasion tant na kendaka fena ki na biso TV na bengaka ba chaîne pe ba mystique boso etomba geno c'est soni ba chaîne tout c'est soni ba chaîne na bengi bango bazi ba pisinga limero bengaka limero bokutana partir njili na bengi na ekutana bune koma bune kutana pongo mais surtout banda lobana te c'est que jour en makofinga tambola. Merci beaucoup, c'est l'artiste Papa Social, tout qu'on beta lisolo, il y a art dramatique, il y a un beau canabiso, un théâtre gag plutôt. Ils allaient malam ou tu allaient mabé. Pour naï. Non, pour nangai gag ndé bavé tito bandé ko jouer ton bien ngo ba comme un rigolo hein. Bano sama bilomo ba bilomo mikuse. Ça bilo moko boy ko question on nga gag te mais zaki plus nzonding hein l'aime de to bien nzonding eza mabe tout za malam non nzonding eza bien za ba nso boya nzonding eza bien nzonding eza la pe que non biso na biso ya liboso to kutana tout ça makasi otombola so valeur le kwango deuxièmement nzonding so ba bengisi yo inko la seke ba considérer kayo mabe nango eza nous c'est un côté positif na côté négatif mabe nzondinga boda na ko salisa mutu moko na pota bengi dani na pota social na pota vida na pota chef d'Angola bengi sibisoti mbonge ko mpana wote ndé senga ke non social azwa yona ndenge na yo okati lisusu oli ya social obosa ngole mutoki nanga yo babete lo kwana te. On m'a posé la question. Hein? Tant que vous avez été là, on a mis ça. Tout ça là. Banzonzing t'es abusé. Banzonzing na ninga. Ninga qui moussa tout ça là banzonzing. Oh, na kina chena mutu mutabengi singa. Tout ça là blora. Tout ça là ngote. Opa na bitu ça là maka. Tolia na balia bambonga baninga. Babengi opena buke bo tourner ka mona mai moni. Ngo lelo na théâtre beaucoup ma bikiri bana lemba bana gitambo na bana njibu sala ba groupe na banzonzing. Non, ya lobby la bana lemba bana njil biso to ka banjilwa arama kasi evena njil bakosote nchango evandisa bacteria grave ko bango kuna bagana ba jina bango ba ibasala wana on veut comparer vie de loin na Vegao Vegao mona chango vidéo le mona ya changote au comparer ba mi ba par exemple nani yo Vegao ayeba action libosa vidéo le te ko lelo vidéo na Vegao atayo au comparer bango par rapport à nini par rapport à musala rarabu yo comparer vidéo na Vegao excusez-moi pour na tuni musala ndeti nini lelo Vegao salani ça la théâtre vidéo pas ça la théâtre mais na notoriété vidéo le qui Vegao notoriété ya notoriété ko yebana na bien ve charla yebanati de loin yebanati ay banati bon Vegao yebanati bon bazande yebanenge oh musengo ko boya Vegao yebanité non pas ce exemple mi balé moi na jeu moi na boy Vegao té mais na comparer na vie de loin o comparer na vie de loin oh
Vegao c'est un grand artiste. Par rapport à vie de loin. Par rapport au temps, Vegao va bosser. Vegao va bosser. Dès qu'on a eu ça, Vegao va bosser. Ma vie de le bananté. Les lots mobiles qui sont tout ça, un petit débat, vie de loin à Vegao. Mobile ici, moi na changu te to zuina queen moi na changu mobile qui c'est le qui. Oh, oka mobile. Oka kisus. Comment mobile qui se voit. Banana ba simbi gag. Oh, papa. Non ba simbi. Basimba qui gag. Basimbi te. Oh, tala, no ebzelo moko. Omoni muto salaka, wa tunaka pièce ndenge lobi pongo pongo, c'est un Gilois. Omoni ndenge asimba pièce, olexa ba pièce. Na yim doit retourner ba gag est différent. Comprendre, il y a différents parce que ça aventure que au bête histoire, au bain des histoires des premières tam sous sango des 15e épisode. Parce que muto beti gag ya minute mo tam sous moi 10 minutes ko comparer bangote. Ko comparer mo big ici na pongote. Comprendre. Puis en plus, je ne sais pas, mon big ça président toi nani. Nani oza président. Pongo za président. Que tu vas na souana te sobe na sai. Nani. Et sobe nani. Njilwa na sai. La pas bungaka. Mais yo bangote ke sobe le ki sai. Et bangote. Tinga na tuna ba question a ebilo tinga na poser la question. Kasinga bena zong sérieux. Tu veux comprendre bangote nani. Exemple net. Dieu des rires. Wana venanga mabele, venanga mabele ya nchangu. Moni venanga. Vie wana venanga ya mabele. Le jamais na koloba ke non, ça à l'équivé. Oh, à l'équivé nini. O va bosser au télé kana to seka. Pardon pour sanga ki onga na tuna ba question. Nem ta ganyaki. Équipe nem ta ganyaki. Since to télé to ibina ganyaki. Nani kas. Since to télé to ibina ganyaki. Tala, wana pomba et wana pomba na za faire na ba vie wana ya pasikara veler muka komandi komi pesa kuna trop ke biso koto quelque part il est vraiment art dramatique na mission en Afrique to ko tchango quantième olobi art théâtre na biso so tout classe en Afrique de la classe ba na classe to ko tchango quantième ah yuko nditi pona ngai na wala to tchango quantième. Il faut tout ça peu réaliste. Le lot, c'est un théâtre nabiso art dramatique dans tous les équipes nigériens. Il faut tout le vérité. Tous les équipes nigériens. Niveau bomba comme il bazana. Bango bazana ba Nollywood. Nini. Nini na pona. Ah. Biso to ba papa to boti bango. Moi n'a pas les papa. Na bien. Moi na botami, ma botami kana komba papa. Moi na nani? Oh moi na papa Dan Mosengo. Comprendre. Nous sommes qui défendre les parents. Mais Bélé Bakindara, ma famille, artiste comme elle est, pour ne pas citer le nom arrêté, Nara l'aime artiste, actrice, moi, comme Bakata, Moussous, pas mon à niveau international. Gouvernement n'a besoin de Bamabi. Nanine. Gouvernement n'a besoin de Bazamabi. Moni ba Nigeria, l'équipe besoin de l'autre. Tout ça, la arme. Nous sommes en salle, besoin de salam. Mais il n'y a pas ces animés. Il y a bien pour la bango ezali, gouvernement na bango a considérer bango. A benda bango. A tsa bango na compte ya gouvernement. Bandak musomo na batuna wana eza site o ba gouvernement moko tongela bango. O eza kino ba se forcer à souter. Batuna kuna. Makamu nyoso kuna. So esengi ba kende ba o to retourner tablement na France, ba ke France. Belgique ba ke Belgique. Mais abiso aba obosana ke RP ko gipe ko valoriser ko pesa pe valeur ya musala ya nina biso. Ya pas kandi yango. Le logo beleke biso kandi yango. Parce que le gouvernement a raisonné, a pensé pour na artiste minene ba na kata mboka oyo. Mais binomo bosanga na kana nzonzingi ya pamba awa to mona suka na ngoma ba mbasu ba mambebele binomo pe faut revoir pourquoi le gouvernement a occupé biso. La poison en parlant. Gouvernement a occupé ce pour la poison. Déjà binomo de le départ organisation ils étaient ba en ezali makasi gouvernement occupé binomo. Botan gouvernement babwaka na ba poison banane biso lo bana bango. Poison zango mabi. Yango mabi. Metango bango ba boma na akuna. Bango ba boma na elongo ya poison ba tini mutu ba ba beto masaso kufi. Na biso mutu tango na tila ki oyeba ki na hôtelier ka kufi. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Comprenez, c'était Papa Social. On avait vraiment beaucoup de choses à se dire, mais Villers, Borongo, Zalaraboui, Isalingonga. Vraiment dans cette émission, on a biso
tout ça rubrique moi biga rubrique dans le prof en entend comme artiste artiste et comédien plutôt permettez yo tchang bongo ba point après là aussi ça wana ba dédicace na yo numéro na contact après na dessin de ces émissions vous comprenez tout bandi Konzo sur 10 combien nani Konzo sur 10 combien la PC 3 Mobiki sur 10 ah Aïda sur 10 Aïda ah c'est que ça est le mot bêta oh bi soko sakananga soba tindo tu vas chier c'est chiant sur 10 combien 5 Lianza sur 10 Lianza sur 10 Mayonnaise sur 10 on a mayonnaise tu vas nous tourner na polulu ba tourner ba nous tourner mingi na polulu ah mayonnaise il faut donc raisonner mission basse balasim Mouyombe gauche sur 10 vieux gauche sur 10 ah il peut basse tout raisonner pour le bon numéro de contact ba dédication pour na désannoncer ba mo émission bon numéro ya contact ya papa social eza bongo ya Willy Mouché Nico Damboka 089 650 42 41 089 650 42 41 na osengi ka na bandeko o bonyo so balandinga ba otalanga na makilango iloko ngo eza penza na kati pour sentir ezali pour ça na pembe na ngatsanga loboko pour soutenir nga o comprendre mutu musobi boy bato na boy bango po bamso bazana ba beloko te parce que yo kipenga ka ko sentir na sepeliso na koti ombongo na makamu na yo pe bango na zindisi bango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dan Moussingo était le présentateur de cette émission, Papa Social, l'invité de cette émission, et Gloire Kiamouni, le caméraman de cette émission. Abonnez-vous massivement sur Congo Source Télévision. Pour bangater, question nanga souka na reposer en kaka. Tu poses la question sur aussi l'année invité. Gloire, on a posé la question. Chef vidéo là, on a posé la question au gars. Vie de loin. Nous avons la vie de l'eau bela poison pour na yo ande yo monara na la vie de l'eau poison oui ce gars on ngazala net yo imaginer kaka pour na yo mona na ko le poison te nga imaginer te merci banakini bana braza je pense que to comme na fin la petit mbote na ngai na moro michoko moninga ya papi ja Colombo depuis France petit sous mbote na nga na Jordi Michoko mwana ya moro michoko fils Matondo papa na déclan depuis France mbote na nga lisusu makasi na Rodrigue Dikenga boxer moya solo boukelanga bango minu parta France boxer abesu mbote na nga makasi na fils Kelele vena mono pembeni ya Vegola mbote na nga je pense que comme Elio déjà mbote na nga lisusu na master na ngai masa na nga malgo bwaka ngo yekin ndeti kaka likoli na nyonge masa na ngai président na nga Mputu mobala mbinga ya mbiji ya mulai depuis France mbote na oswe komelio mbote na nga na papa kulutu na ngai mbote na nga lisusu ya makasi na papa Claude Ligwagwa depuis France olela kingolobi social moko koti poto ya mozo kota te Boss Dodan mbote na nga na Boss Dodan mokonzi mbote na nga lisusu na Adeba Love mobala pembe makasi bino nyonso Dan Mosengo des grands journalistes iye moko na sima esiko simbika micro esiko simbika caméra pardon hein gloire quoi Misa Solo bangati groupe Congo Star nde yangwana ya papa social et pesa makambo na otourner pièce nanga na obeta mikuleza par amour likolo ya bolingo bazwaka mour ngan kalka amour mais ambalo bazwa par amour check pona bino bye.